tokoliki ape cardinal na biso papa mbongo loko atwaki jipe na stade de Martyre akotungisa lisusu président Félix Tshisekedi te po alakisaki kazaki penza na posa ya jipe wana po eze pasi batio na politique kombo na yo te kuna bayimbaka te kuna badetournaka na diplôme na yo kuna okosala eloko te okosekite kaka o mondele atinda tu arrachaka yango pendant torture. Donc premier ministre na biso na ino akufi te baza ko arracher mino na pince moto alakisi biso yango boye toze na ba homme politique nani boyokaka batia débat wana likolo ya mesa mais yambonano bayindo bandima yezu yango bakata maboko bakata kingo batumba basala yonso na banzila mosusu na eleko wana soko babomi bayindo bako expose ba mituna bango moto liboma akoki pa kuta na fulu bilia aponi pe alei na révolution culturelle à Mao Tse-tung babimisi ndambo ya bachinois bakenda ko expertise libanda o batikala ki vase clos bokoliki ya boyebi nanga elongo Mao Tse-tung belela oyaza chinois azonga na Chine soko tikali libanda oze chinois te bomo ina yo mobi yango babengi politique à vase clos basongi na kati ba mikangi baboyi politique extérieure kasi ngala mona ka na nzila ya selembau bato pe bayindo ba congolais baze ko somba biloko likolo ya fulu mais ba pharaon bakufaka avant Jésus bakufaka avant Abraham banzoto na bango esali intact moto ya yebaki ko ambome corps wana pour lelo baze ko tia formule c'est même pas na nini un siècle soko bango balati batindi na tombola drawana ezala bazwaki na hôpital ya bato babela mapa wana yoko filika mukadi wana kutu atokuti yango gata yo moko kolukela ngo Javel yo moko mipesi mosala olukela ngo Javel matondo bandeko balandi émission bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka nanzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission bayindo bola muka yako mabota mabino na tina se yoko koluka kuzungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamontango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basu votement ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondakita talantina nesongi nzila mfumu kusuke muzala mpanda na ngola ba yeli susu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine vutuka mfumu kimbangu ba yeli susu bongo kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo bayindo bolamuka tokolikia to yeli susu o mabota mabino biso ndeko ndombele botale tango yonso tokoyaka liboso na bino ezalaka pe koluka kozongisa conscience ndenge touti koloba na motu ya masolo na biso conscience ya moyindo tango mosusu bandeko bakokomelaka biso boni moto akoki kotambola oloba zangaka conscience boni moto ayebi kosokola ndako pe nzoto na ye boni moto ayebi komilesa ayebi kobokola bana na ye kasi ndeko ndombelo kolobaka bayindo bazangi conscience ata soko bakosokolaka ata soko bakoliaka ata soko bakomelaka yonso kosalemaka na kozanga conscience tomonaka pe moto ya liboma aliaka amelaka asokolaka alataka pe bilamba abangaka pe moto kasoka linga katisa goudron mais azali boma soko akolia aliaka nini soko akolata kanini soko akomela kanini soko akosokola kalolenge kani yango moto moindo lelo moto moindo aliaka nini lelo moto moindo amelaka nini lelo moto moindo alataka nini moto liboma toko azeko tambola akokipa kutana na mokadi moko na kati ya fulu atui yango ya ye alati he bongo bayindo si balataka pe mikadi ya bato bango bayebi te
moto liboma akoki pa kuta na fulu bilia aponi pe alei kasi ngana mona ka pe na nzila ya selembau bato pe baindo ba congolais bazali kosomba biloko likolo ya fulu kozanga conscience bayebakei na etelo batangi sambo biso bato bakei na etelo bazwi mikanda bazwi ebele ya badiplome me sambo biso sans kiboyindo batangi deuxième guerre mondiale po mindele nde ezalaki etumba na bango biso okendaki kaka be kosunga bango batangi première guerre mondiale etumba na bango mais yambo tokoma 40-45 ya deuxième guerre mondiale événement ya monene eleki na 1921 te wana batangi te wana na etelo bakotanga te po eze makambo ya biso te mais ezalaki événement ntango fumuki mbango atelemi na kamba bahopito ekangi bato mosusu bazali kokenda koluka fumuki mbangu na kamba na moto ya malade moto wana ata akufi na mbanza ngungu lelo mituka ekotaka kamba me bandeko tokenda na bango nzela wana bayebi ata na motuka ndenge nini bokonyokwa me na eleko ya fumuki mbango 1921 mituka ya kokota nzela kamba ezalaki te soko na baadministrateur ya l'état te à l'époque bacolonisateur ebembe kufi avant mbanza ngungu tango mosusu mokolo moko ya décalage to mikolo mibale ya décalage tokobunda tokoyela bino témoignage ya moto moko azalaki kotambola te ndeko ya ye Équateur Ngombe akendaka kozwa lobiko na kamba na nzila tango bango bazali kokenda nde bazali komona bibembe bato balobi ata moto ya kufaki lobi tokomona fumuki mbango pe bakeye bamoni fumuki mbango bazongi ya kotambola na ebembe na bango bakendekena donc azongi na bomo ya zongi ndako événement wana bato batangi te événement wana bato bayebi te polo poso pe balingaki pe te bayebi élite intellectuelle lelo baza ko répéter exactement oyo colonisateur alingaki pour bite information na ezalaki yango telelo ba colloque ba conférence ezeko salema pour ya komeka ko valoriser moto moyini mais élite intellectuelle ezeko koba ko silisa personnalité ya moyini kaka netelo nde bakotangisaka bankoko na biso bazalaka eloko te nil bano oyo bazali kosilisa lelo bazali na souvenance te bazali na eloko ya kotala te na nsima oyo euti na bokoko mpo nini mpo na bokoko ya baindo tokuti kindoki na bokoko ya baindo nde tokuti basi bakotambolaka tolo polele na bokoko ya baindo nde soi-disant tokuti batata batambolaka bolumbu babomba kaka nkasa o babengi soko cache sexe na bokoko nde tokuti bakoko baliaka kaka baracine kimbiolongo kitamata uwiri ntiri bakiri fuiri soko pe mondongo wana na yebite na bokoko wana tozali kotanga o batangisi netelo soit disant na bokoko ya baindo na bokoko na biso baindo nde tokuti lokole mbonda bwato oyo babimisi biloko ezangi ntina mais soko tozongi tosaleli la machine à remonter le temps tozonga kala tango bankoko basali bwato mondela salabani tango basali rado bokenda bo revérifier na ba recherche na bino bokomona sima ya bambula boni tango bakoko basali lokole basali yango na objectif nini communication oyo yango wana un peu plus tard eboti téléphone kaka pe na moindo
lokole na balolenge ya ebeteli sango ya matanga, lolenge mosusu ya ebeteli réunion ya basage, na lolenge mosusu ya ebeteli réunion ya bilenge ya mboka, na lolenge mosusu ya ebeteli urgence na mboka, rassemblement général wana na bokoko ya bayi tolobaka wana manaka mbalo mbala baye bakendeki na Beaux-Arts bazwaki chance ya kotanga soko musicologie, soko filmologie, soko histoire de l'art, soko biloko nini bayebi. Mais mondela lobi na bino yambo ba dessin oyo existaka na pyramide d'Égypte ekokaki kosalema na maboko te par les ekolakisa na Égypte tozalaki déjà na industrie oyo sculpture po botami kuna, peinture botami kuna, ba mathématicien yonso ya mokili batanga kuna, géométrie botami kuna. Moto yo na mokanda na bango na Biblia balobi tango pharaon azeko landa soko bana Israël balanda bango na bashar. Pharaon wana zalaki komela mai na coupe en or. Bisika yonso bakunda ba pharaon to ba exposa banzoto ya ba pharaon esangena na joaillerie d'or, biloko ya talo ya wolo. Moto wana yebi kwa mbome na zonga kana eloko yo mbalo mbala Yesu akufa apola mikuwa na yango bauti komona mikolo eleki yao. Mais ba pharaon bakufaka avant Jésus, bakufaka avant Abraham, banzoto na bango esali intact. Moto ya yebaki kwa mbome kor wana pour lelo basé ko tia formol c'est même pas na nini un siècle. Yango bango moko ba monaki ke formule soko formol ezeko tenir te lelo ba ke lisusu na processus ya kolongola biloko yonso ya kati ya libo. Poata ba mbome moto na formol azeko umela te po se décomposer. Mais tozonga na banzoto ya bakoko na biso na Égypte bamboma lelo combien de milliers d'années ezali intact. Moto wana yebaki kosala formule wana atambolaka bolumbu, mwasi na ye atambolaka tolo pole, aliaka kaka babimbiolongo, bankoko basalaka mbonda. Na ebite toze ko boya ko pusa mayele na biso po sala mbonda. Est-ce que boyebi na nzete basalela ka mbonda? Mais soko zangi inspiration okoyeba ndenge nini ke nzete oyo nde sengi na mbonda bakati bataye fo batia poso bakotia soko poso ya mvudi bakotia poso ya ngombe bakotia poso ya nyama yoso tetoloba ezena banyama approprié oyo bakosalela ka mbonda. Moyindo wana na inspiration ebaki likolo nzeta mbila ezena masanga ntsamba kaka be na nzeta mbila basalaki kombo kaka na nzeta mbila sans concours à mondele kaka na nzeta mbila basalaki bicarbonate naturel kaka na nzete ya mbila bayi Équateur bayebi kaka soko babimisi na ino mafuta babimisi mafuta ndika babimiseli yango lisusu eteni mosusu ya mafuta oyo bakosalelaka yango kise mosusu ya makwanza vitamine ya suki wana na bokoko na biso oyo batangisi bino te bakamoli mosaka bakozwa kaka manyuka wana ya mosaka batandi yango lelo ya ebale mbembe ngolo ajwami wana sans concours à mondele to keina betelo lelo to ridiculiser mokili wana to ignorer ba valeur wana bankoko yango moins important bankoko yango bayebaka eloko te bankoko yango bayebaka na koloba te à part kindokinde soit disant to kutaki na bankoko na biso to keisika na bonzambe bayeli biso nzambe mwana moko boya nzoto mikie akonda boye kombo na Yesu
papa na yaza ka mandefu boye molai boye pembe afanda kana kiti moko ezeko ngala baore azaka na paradis ye Yesu pe batila ye kiti moko na droite ya papa soko ndimi kaka Yesu ngo ndoko mi mwana ya papa wana ya mandefu ebele ya pembe to ndimi me yambonano baindo bandima Yesu ngo bakata maboko bakata kingo batumba basala yonso na banzila mosusu na eleko wana soko babomi baindo bako expose ba mituna bango batina ba motif ya condamnation na bango baoyo batiaki teti na Biblia baoyo batiaki teti na évangile po ya kobangisa bayebatikali tolobaki yango na manaka eleki tango mondela zeko teka oloko ankoni ayoka yo mawate tolobaki yango babwaka masuwa mosusu ya baindo po baindo badevelopaki epidemie baoyo bakufaki lokwa basangisaki bango esika moko nkusu ezeko bima na nzoto ya ndeko akufaki ezeko kota ndeko azena bomoi solo wana nzila yoso batambolaki na masuwa tango batikalaki baindo mosusu badevelope epidemie mondela lobya kokoma na bango na mabele na yete abwaki bango nyonso nebale nombre etikali sekele pana yo me masuwa yonso ya baindo o bazali kokenda na boumbu na Amerike babwakami nebale babalusi masuwa po baya kochasse bamakako mosusu awa na Afrika moto ngo ye wana un peu plus tard asaleli yo école abongiseli yo école alobi alingi banda kopesa yo mayele po koma moto est-ce que bokoki ko comprendre que moto ayokaki yo mawate o ya bomaki yo akataka yo maboko okokisi kauchu te bakati mwana na yo maboko yo tata ndoke ndeki ko twa kauchu lokolo kokisi ndenge batindelaki yo te bakati maboko ya mwana na yo mondele wana saleli yo école pona bolamu na yo to tient entre guillemets to ndimi école mondele baye batangi baye baze kotanga bakokoba kotanga mais depuis to keina etelo ya mondele to sali nini basilisa na ista bakoma kofungola bachombo po ba réparer mais ba chinois oyo basalaka politique à vase clos na révolution culturelle à Mao Tse-tung babimisi ndambo ya ba chinois bakenda ko expertise libanda o batikalaki vase clos bokoliki ya boyebi nanga elongo Mao Tse-tung belela o yaza chinois azonga na Chine soko tikali libanda oze chinois te bomo ina yo moko yango babengi politique à vase clos basongi na kati ba mikangi baboyi politique extérieure lelo bato bakendaka Chine bayebi soko boko utiliser Google eze verrouillé site yonso pornographique européenne na Chine kotikala komona mote ezete lokwa watoze fulu mwana moko na telefone azena posa ami souhaiter bon appétit na bolumbu ya bato akoti na chombo abandi ko cliquer babolumbu bandi ko bimana bon appétit a jouer appétit à tongo oh yeba ko kenda ko luka ko sali lango na pokwa soko lelo kutu na ebite eze pasi etelo wana ya mondele esali biso ba subordonné poto aider mondele à évoluer na ba démarche na ye est-ce que bato baze ko comprendre que to tanga ka poto sala biloko te to tanga ka poto sala biloko te bankoko wana tato ignorer to lobito minimiser bakoko wana basalaki boîte na pamba tango ba observer et balé mais faut boye ba peke ba yebaki pression ya mai o ba bakei ko tangisa so pression d'Archimède mais bankoko basalaki yango ba calculaki yango boîte salemaka na nzete yon sauté boîte et puis forme wana eze étude mobile soko balobi bankoko ba imitaka libata likolo mai kasi ba indo pele to mona ka banyama mosusu esi to imiteni po imiter libata likolo mai faut ça en inspirateur faut ça en mayer
lelo ba birin to zeko salela oyo mondele chinois zeko tindela biso mais ba koko batayaka ba boîte na nini yambo ba banda na ino ko kata banzete wana ya ko salela ba boîte bakata kana nini te ba koko ba misalela ka bende sans concours à mondele mais lelo ba yindo avec soko 15 et 10 diplômes bati on a politique comme on a yo te kuna ba yibaka te kuna ba détournaka na diplôme na yo kuna okosala eloko te okosekite kaka o mondele atinda bayebakei na eteni ya bonzambe censé reproduire oyo mondele atinda bango batangisi bato nini mokili nyonso touti na dana Eve bakoko ya mokili ya yambo biso bayindo touti na mwana amonaka bolumbu ya tata na ye soko Cham balongwi na Cham baluki su moto mosusu azali na libabe Esau mais soko tokosika tondimi tokosa tondimi soko Cham azalaki moyindo po abota vrai moyindo esengelaki mwasi mpe ya moyindo bazala po Agar moyindo na Abraham pembe babota moyindo te race intermédiaire ekoti wana oyo kute lukana ange superviseur mosusu bongo Cham abotaka na mwasi nini ya moyindo po abota bayindo to Esau te tokosi tondimi descendance wana ya bayindo descendance na biso bayindo tobimeli ndenge nini epai na bango to ya kotonga Felika po moto ya liboso eko découvrir dynastie mosusu ya kofanda na Egypte koko na bango Abraham soko toutaka ndelo moko po nini bayaka ko reconnaître te eteni oyo pe bandeko na biso toutaka na bango libota moko nde batonga mais ça qui mokili mibale ya kokesa ba culture mibale ya kokesa te ba soi-disant ba homme de Dieu bato bayei ko salisa biso bana ya Nzambe ba interpréter oyo mondela imposaka katelaka bankoko na biso pini ba reciter biso totangela bino discours ya roi Léopold II. Il est difficile à un riche d'entrer dans les royaumes de cieux plutôt que ce quoi ya loko nini soko loko nini ndenge bolobaka na français yango bolimbisa na lingaka penza kozonga yango te bimatelo kwa toze kote ya Biblia Nzamba yebaki ke or diamant colton biloko yonso oyo babengi richesse ba minerai eze na ntina te po biso bayindo tokokenda kolia yango to tokokenda komona bolamu na lola bongo ye Nzamba atikaka yango kaka na lola te po ati yango na mabele soko tolingi to se servir nango balobi te ere aux pauvres car le royaume de cieux est taillé ndima kozala mobola po bokonzi bwa likolo epesamela yo na ba oyo bakei na science na ba oyo bakei na religion bango yonso babomi kiboyini bango yonso babomi kiboyini moto ya liboma tolobaki ne bandeli aze na molimo aliaka me lokola kambemi na molimo mopaya akoliaka nini ndenge moko na bayindo lelo ndenge moko na bayindo lelo toliaka nini bisuka ya dendo toliaka nini makoso toliaka nini kwisi soko bango balati batindi na tombola dra wana ezala bazwaki na hôpitaux ya bato babela mapa wana yo kofilika mukadi wana kutu atokuti yango egata yo moko kolukela yango Javel yo moko mipesi mosala olukela yango Javel peuple africain lelo komi inutile moins important dans la société
likolo ya bomengo me mobola ya yambo moto ya pasi nkufa ekamwisaka lisusu bato te. Moyenne de vie à Africain 50 ans. Moto soka leki 60 ans et comme miracle ya nzambe. Moyindo ye moko atambolaka na kobanga. Soko la muki alobi c'est grâce. Akei zando koteka zongi alobi grâce. Yango bomoni lelo ba multiplier côté et komate na ba bus. Po ba éviter bus yango eko komate sikeze eko kenda. Tata soko biso ezali na miso te balobaka baterme moko nzambe biso ezali na miso te yo nde koma miso ya bus me na kamwaka po bashofere mpe bakangaka miso te moko mosusu tomona mpe shofere akangi na ino miso nzambe atambusa biso yango ntina destination soko bokokota na mbulungu ya shani metale te bakomi kotinda moyindo aresite mai azali komaîtrise te. Contre-expertise, discernement, phrase bango balingaka yango wana. Mais tolobaka yango mwana na yo moko boti olingi obima na tongo la kie na koyela yo litabe oye na ngote na koyela yo lilala oye na ngote na koyela yo lingolo oye na ngote mbala misa to soko obina ina kei na koyela yo mangusa ko batata tika okosaka ngai kaka po. Mais biloko yo se koma na Bible komama na Bible. Nous serons la tête et non la queue. Biso ba ino toze mikila. Toka motute. Soko bango balati batinde yo na tombola ma pose mokila. Pose mokila. Est-ce que koki ko se révolter te na ino na mokanda wana? Mopanzi Coran et esali biso ba esclave. Mopanzi Bible esali biso ba esclave. Le bouddhisme azeko bunda asala biso pe lisusu ba esclave. Soko bato bazui des espoirs sur le plan scientifique ba pasteur ba ye kotia lobo balobi ndima pasio yo po mokolo moko kozala na sengo na lola e bandaka kala ba administratif na ba religieux ba sango bazé ko sala semblant lokola batambola kate longo na ba administratif mais soko kei ko sala tubela lokola batia ka tubela chaque vendredi soko sali tubela kaka bango basango nde bakokenda kobenga badimisatif eto la police ya kokanga yango mosala eze kosala mali baze kocontrôler Afrique na bareligieux po bayeba ndenge nini bakocontinue koesclavagiser bayi lelo tomoni deux cardinal na République démocratique ya Congo. Tokoliki ape cardinal na biso papa mbongo loko atwaki jipe na stade de Martyre akotungisa lisusu président Félix Tshisekedi te po alakisaki kazaki penza na posa ya jipe wana po eze pasi tango peuple azali konyokwama bato wana bakotalaka be intérêt égoïste inconscience ya bayi inconscience ya bayi ndeko moko abengi biso na mikili ya poto alobi ndeko Ndombele na sepeli tosolola lelo mondele ti afongola champ mwa moke po bayindo bayepa na ye ntango mosusu po adimine kosala barobo po mosala oyo barobo bazalaki kosala esalemaka mpe malamu to moyindo asalaka yango mpe malamu bese mosusu scientifique barecherche mosusu scientifique oyo bazalaki kosala na banyama mokomboso facilement lelo basalaka yango na bayindo balumeki virus moko ntango basalaka basali sida ntango basalaka basali ebola ntango basalaka basali soko grippe nini bakosala baluki moyindo nesika ya makaku pozalaka moto te bameki virus na bango
mondele ya kotikala ko considérer moindo ata na seconde te. Mais pour tous avoir conscience c'était politique et mobimba. Yango bokaka politique de l'Europe pour l'Afrique. Politique des États-Unis pour l'Afrique. L'Europe n'a commis comme on a politique il y a Chine pour l'Afrique. Est-ce que vous avez comprendre que ces pays ne sont pas contrôler le continent? Tant qu'on dit politique il y a France pour l'Afrique. France c'est pays. Mboka. Toleki bango na monene. Mais France tant on dit na lobi toleki bango na monene République démocratique ya Congo. Mais France wana c'est na politique et mobimba. Oye c'est kotala Afrique plus ou moins 52 pays. Politique yango c'est nini? Lelo na tamboli na charte de l'impérialisme. Métier à pauvreté en Afrique. Kokanga jeunesse na distraction. Ko désintéresser biso bomengo na biso. Yango bokomona soko tamboli ba pays yonso ya Afrique. 30 déjà. Yango komona soko tamboli ba pays yonso ya Afrika. Kuiti au rendez-vous. Bondumba au rendez-vous. Natila kibino élément baleleki. En Afrique du Sud, Peter Bota à Salaka Yango et Salema partout. Batila kabato ba élément na kati ya bilier c'est ko développer ba désir sexuel mingi pa ya bayi. Pour ça ya bière, moi na botami lelo otie sucré, abwaki lolemo mabe o mekisi soko eloko nini ya bière moi na tirer lolemo. Ay botami na puiti na ye. Lelo bato yo bayeli biso alcool na pourcentage incalculable, ce sont plus les arabes. Mais na bamboka ya barab alcool ekotaka te. Bato bakei na Arabie Saoudite na aéroport soko tamboli na vin, o tamboli na whisky, mais là yango soko clairon okokota na puiti meloko ya puiti ekokota te. Bokenda bo vérifie. Ba Libanais wa bazalaki na monopole ya diamant na tango ya Mobutu. Nanya kola kisanga ta appartement moko to lopango moko ya ntina Libanais tongao. Te ba pillard République démocratique to République d'Israël à l'époque na tango Mobutu po ba kenda kotonga Liban. Bato wana lelo na mona ka soko société ya bendie soko nini base ko yela bato ba boîte mosusu soko ba mbwa ba bela rage nde bato kisa batia na kati ba dui dessin ba donc moindo somba keloko na emballage inconscience. Oh, whisky bimisika. Oh. Est-ce qu'il y a bien whisky à vous? Akei communica. Et pas il n'a pas moto sali mayonnaise. Il faut défendre pendant au moins 3 mois. L'expert ba koleka. Otiaki mélange nini na nini na nini. Na tiaki oyo. L'expert ba ko calculer mélange wanoti à la longue que ça la poison en nzoto ya moto tete. Soko basé convaincu na lolenge o saleli. Des produits na yo et continue à marcher. Te pa ya baindo atabajui soko mutu balambi na mwamba balekisi ndembi batina linzanza ekoteka. Office ya contrôle corrompu. Moto moko la kisa biso toute une nation linu ya Mbuta Lumumba azako seka. Arrachaka yango pendant torture. Donc premier ministre na biso na ino akufite baza ko arracher mino na pince. Moto ala kisi biso yango boye. Toze na ba homme politique. Nani boyo kaka ba tia débat wana likolo ya mesa. Et lo ba maka facilement ba catholique mi balé Laurent de Ligue na Bernard de Gallo ba tumba ya ki pa vita. Procès wana zeko zilani. Te wana bato ba kolanda te. Même bango na mikili ya poto toze komona baze ko mema bato mosusu lelo na tribunal azena 98 ans asalaka likambo tango azena ba quarantaine d'âge. Enquête ye ko sourire lelo ba monike ye mutazaki coupable malgré mbula ba Dieu. Bongo biso moto ya boma Mbuta Lumumba. Po loba ndenge to bomela Lumumba ata nyama ya kanda bomela ka moto ndenge wana te. Hateleki mboka ya ben conscient.
banda na ba dirigeant qui t'a inconscient yango moni bato ba boya ko pesa président Kabila Kabange ata une seconde à respirer et même a préféré ko pesa mandat indéterminé na Monisco moyibi azé ko piller ko violer peuple congolais bota la niveau inconscience ya bato président Kabila soko le kisikaka un jour posé ko ka ba politicien akotambola likola banzoto na biso akokomisa biso soko makobolo ko sala soko nini même Monisco afanda na ye. Justement, raison pour laquelle mission éducative bato balandaka te émission bako préférer ko télécharger na YouTube émission bako préférer ko tala na chaîne impuissance sexuelle banzeto ekomisaka bato ba rhinocéros yango wana tokoli ke tandeze ngonga makambo ya kolobeze mingi mais moko na moko wa mituna kape mituna soko mondela bomi moindo ezalaka importante lelo bazali ko souhaiter ko kabwana ya président Félix Tshisekedi na président honoraire Kabila Kabange bazali ko senga ye président Félix a livré ye mais Sarkozy assassin o ya boma président Kadhafi azali ko vivre en paix Nicolas qui va kosi bato po ba embrouiller situation bati ya garde à vue temelelo azali kimia nanya ebite ke Bill Clinton nda Chirac na moto ya Mose Kabila afana longwa na pouvoir na kokenda na Kabila wana Mose assassiné Bill Clinton azeko vivre na kimia nanya ebite ke Bush apprendre président ya Irak ya mboka ya bato lelo na tango internet à la seconde mokili mobimbela ndi information te Bush azeko vivre en paix mais basé ko tinda bino bo livrer ba dirigeant na bino basé ko tinda bino bo bomana bino na bino inconscience te ko sambela bonzambe ya bapaya eze ko tia molimo mopaya kati na yo okomi moto aliboma okoloba na yo molobi makambo nini yango bomona ka bango shabara po baloba eloko te constitution na biso référence ya constitution soko ya ba belge ya mbula nini makambo totanga UNESCO élaboraka ngo kuna epai na bango bayeba impose yango wana ba histoire na biso ezeko biso tolobi kimia ya fumuki mbangu balongo pe bankoko ezala na bino bopesa lisusu matondo na sima ya matalatala kuna ezalaki tata futila mayunga pe nengwa timba neteni ya montage ezalaki bongo tata timba sika le superlatif po nini te neteni ya réalisation ndeko ngala nzumbu 9 lumière bango nde basalaki bolanda biso bo elongo bani tokutani mbala ya sima na makambo mosusu matondo